papa. Donc sangona ya. Mais non, corriger ma sangambila terrible. Ah non, il faut ça la zalaga. Je bois les souples de je bois les souples. Papa tala no. Omonyo bana nanga basali examen l'état. Si vous devez côté la résultat le bango soki basui. Bon de bona bango moi ça soit qui patuma you fait là. Tout à l'heure à Suisse quoi dire que bango mi parler parce que moi je suis l'aîné de la famille quand tata na bango. Fais ça code des amis. Code. Beta code. Papa. Bah non, nous sommes allés bas 8h. Nini? Ah. Eh, ne le bien papa. Pardonnez-nous hein. Omoni ndenge na zaboyi. Bo bano batanga na koti ba nyongo. Place ni na defi mbongo te papa. Bano ba recevoir nga. Bazine bango examen l'état te. Donc pour kenda kosala nde ba voiture. Eh, en tout cas la comme le papa oui na film na vie est belle. Vive la mariée. Oh. Papa, monte, hein? Papa, monte, hein? Papa, yo sona. Papa, c'est événement news, mais na moni au sono ba ko ka omi sa tumeto ba kamio ko mel bino. Papa, na vandaki. Na moni papa ayi na ba na emi balé. Ba ina betela bango code pour batala, ceux qui bazuite un examen d'état. Ah bon? Na beti Nathalie, bango mi ba bana mi balé bazuite. Na kamwe papa ko ya kufi. Très chers téléspectateurs, vous venez de suivre un reportage pas comme les autres. Les examens d'État ont des conséquences réelles. C'était là votre reporter sacré Yamba depuis quelque part à Kinshasa. Événement News, je vous rends l'antenne. On le va qui trop 9 à 0 au poulet. Bêta quoi? Bêta. Soba tata, joie. Ya. Mais si vous ne pas bêtise quoi? C'est ya, j'ai un mot de toko. Ya, awa. Ah, petit. Yo mto la sane na ole binga mayele na ngamonde la sanga. Oh, vekole ba la kisaka vi. Mon buzoba boko. Taba bundi. Tali bunu. Amela bwaka mkola zoba tufi beta we ya ouais Na pesi la mère ça pour raison hein. Ko sangana ba na mikia buzoba rabo. Zao mona kana quelque ba joueur on atikal na ola kisao. nakanja beta zoba tata ya Petit. On va buzoba. ve zambia sage. Babé na pesi vient na Lambert ça pour raison hein. Hein? Ko sangana ba petit suka ti faut ba manquement ba ya boyera. Ya. Soba taba libumu. Ah, je poli. Au poli. Bon madame, il faut qu'on mette la parole. Au poli. Il faut déplacer ma parole. Au poli. C'est pas petit. Ah, la coquille. De tous. Les autres responsables. Ne vont pas du savoir pas mon papier. Papa, mbote. Yo Souman. Et c'est événement news. Mais tout le monde, papa, mon comment était papa, les camions comme il hein? Événement news. On a passé la mère ça pour raison. Comment ta dame n'a pas la mienne sur la femme et tu l'as corrigé. La coquille. Bien sûr, tu as trouvé. Donc, quand tu savoir pas mon papier. Très chers téléspectateurs, vous venez de suivre un reportage pas comme les autres. Manquement à respect du colo Adam. Soyez-en sûrs et certains, avant de jouer ce jeu, il faut avoir de la maîtrise. Pas trop de commentaires à faire, c'était là votre reporter sacré Yamba depuis quelque part. Événement News, je vous rends l'antenne. voisin Zalit. Exange.
Et puis, ça s'apprêtait là au prière. Le grand longtemps, au courant, m'a dit celui-là au début. Non, moi, je ne peux pas voisin pour les salles. Elle sautait vraiment. Ah. Hein? Bon, on va aller sauter à notre cambo kakabunga. makambo na kula na hivi kusana na kutuka wapi na kutani yo iye bakaki siko ba nibali tout basana le panga ça te ko changer fi bien allonger tous les ans en face au tika singa bo brancher au monde ko ça pendant que prier les lors état dans le séminaire ma de séminaire les meilleurs beba ngana kenda na lonjete na binda kusimba wana ngona ngoja normal siko to sani ma de se beba même c'est ngana que prier na ça misala nyoso tout na sina suko na lati ma de se tika kana ça le ko il est mi bete yo beba. Que nous changer, pardon chérie. Tout que notre total. Hein? Donc on mettait dans la couleur. On a beau chercher face. C'est quand le vito comme ta oui. On est tiré comment les personnes lenga ngai na lengi. Moi bala banga papa boete oza ko endeni. Mama. Omone loko jakuru. Yelo ni kasolu. Omone loko jakuru. Kasolu ke loko ni oyebisa ngai. Oh, merci. Nzanga ko za kata mkolo. Oza na mkolo za tata mkolo. Okina explique. Ngai yo omone ko ataliwa na oja kopile ngai. Kopile ngai na lengi. Na lengi. Yo lengi sika yo pe tute tengeli o lenga lisusu wa nandeni mama soko lengi mobala sala boite tika ngai na lenga tika ngai na lubi oko simba wan oko simba papa mbote mbote na yo na bino oko simba papa c'est événement news papa na moni bino les bosso courant boto sakala menabi on a vu comme bino papa oko simba kura mama kabino comme bino papa ata yo moko ezalaka mobanga babanga banga loko moi c'est ina bima kurike laisse qu'ils ont changé courant parce que pas ba voisin zali à sa phase c'est quoi lenga ça va moi c'est na kufa ata papa sous son prochain moi celui comme papa au monde kwa taliwana yapi na gate kule katali na yeye awa frete wana kana kura na simbi na lengi sikawa na simba ye biso mibale to lengi no ngai na lengi ya lengi yo siko lengi ya lengi po sikawa ya ngini ngai na lengi lisusu po ngai na koma na kamata abc lo kwa taliwana yepe sengeli ya ilenga biso mibale to kokana ya sengeli ya pilenga te na bino kokole ilenga wa. Très chers téléspectateurs, vous venez de suivre un reportage trop complexe. Moi, c'est Lengi Moubali. Moubala Lengi, Arelengi. Angi Paling, c'est moi, c'est pour la basse match nul. C'était votre reporter sacré Yamba depuis quelque part à Kinshasa. Événement News. Je vous rends l'antenne. Moi, il y a des donc na kumbimu de bastaff moko ya bien kuneza nanga papa ina tambula ka bastaff ko ba jeune ba ko kote mi yuso ndiminga to ndimasho na nazala besoin moi baninga nyonso mikolo kabelo kaka jeune fille nyonso en tout cas so tie kabelo te ozo existe te yango elongo papa dudu nzundu ayebisaki nga papa dudu akosaka te ye makambo nyonso alobaka ezala verité papa dudu alobi papa kisimbi bakabelo bato oyo bazobima kabelo babalokuta kokwa bakabelo asa ye olga kabelo mama olga kabelo koko ya bakabelo donc ye azoteka ba original ya kabelo donc soki otie mpenza kabelo ya olga obimi lokola sirene obimi lokola ange yo ndenge oza wana donc na mariage na biso bako plateau kabelo ya olga kabelo nga moko na ofendo tipo tipa olga ya milai kabelo ya milai ya awa
ata sina si lokola Attends, quoi voile? nakosomba omoni awa epa papa Jérémy Mwamba donc awa epa papa Jérémy Mwamba eza na terminus donc soki oyi na terminus obwaki kaka miso na loboko ya mwasi okomona papa Jérémy Mwamba nabenge kutu papa Jérémy Valeur, valeur, voleur. À votre santé. Merci papa. Oui, la maman m'a beaucoup. On a mis ça dans le restaurant trop. Na kaisa oye la biso déboule. Aye pe na déboule ko. Aye na déboule masanga. Tomela. Deux verres. Bon appétit. Titi. Josaphat. Onan. Hein? Yo bali o même ça masanga. Monsieur, yo ça n'est pas là. Au moins ni moyen donc on va pouvoir faire un bagage ni pour Papa moi classe na bino, il faut mettre ça masanga boy. La lukio partout na somo na hôtel. Telemana. Oyo pande neno. Josaphat na bitelema. C'est là nani ouais, na longo la benga bato. Yo fanda wana ba dépasse na sali. Papa ndem mta kufuta, ngosoko kufuta mu fanda wana. Josaphat, na bitelema. Papa, na respecte poza bo kilo, oza munene poza kilo. So oza ki bo pepele, mais na siffler yo fanda. Josaphat. So me ko fanda mo lo na sala. Di monsieur, ngana lo ba mo na yo, o fo na misu. Hein? Ngana mobile mwana na yo nafandi si na ndo sa deba dépense yo yebia bo mobile zo nunu moi sa fandi papa Jérémy Mwamba oyebi combien de physique ko sala papa ngana lo benzo lo ba ba libi ka filme ba ka filme te Maman n'a pas eu son âge. Papa, au moins on a un mois. La salle va dépenser pour l'aller. Moi, la salle 3 jours à ce moment-là. Là, il faut découvrir. Il n'y a pas pour le marquage. Papa, quel est le moment? Papa, ça mineur quand même. Mais le pire, pas mineur. Pas mineur, il est bizarre, il micro de tout. Vous pouvez là-bas. Ma maman n'a pas eu le lot. Pas le week-end, pas au foot. Et puis, bon, ça la pierre. Pourquoi c'est qu'on a ça? Faut qu'il y ait un chers téléspectateurs. Vous venez vous-même de suivre ce reportage. La piqui. Partout le commentaire à faire, c'était la votre reporter sacré Yamba depuis quelque part à Kinshasa. La piqui. Événement News à vous l'antenne. La pasteur titulaire dans la carte église. Pasteur titulaire. Là, ça veut dire que Bambongo va papier si il y a des tout ça. Quand on a bunda na besou ma bio ça va. Quand on a bunda rapport à l'église, ma soum yo zo ça dans fuku. Est-ce que milimu pende soki milimu solo yeyo aussi porter. Tala, moi ngene na zapo ko ko ndinga ko to basi. Ndaba milimu ebele na ya ko na kam na bunda rapport. Nano mta ba parquet, sauter ba parquet na ko mo de kino. Yo zolo ba mabe pasteur. Awo eza ko makambo église te to banga bandimi ba yo ka to banene ba ko auto sana na ba et pas maman ma vie tembo. En tout cas,
ndenge toye awa eza likambo te ko oflate ngo die kenga na mwasi no te ozoyoka ngai naza mwasi no te donc lelo tozopartage donc tosila na libela bimisa mbongo paster omoi nde naza boye esila timbi omoi songo na timbi ezalaka mabe bimisa mbongo esengi namela biere te mpona olakisa yo okina na kanda naomela biere mais le problème eza te toza mpe l'église te paster toza mpe l'église te oyo nakobanga bandimi yo l'église te yo oyebisanga kende oyo olakisanga bible yo olakisanga bible nga moko nazwa bible na ndako na ngai naya nango depuis kala wana nazalaka na bible na ndako nayebaka ngo te naya koyeba kaka pati tokabwana nga nazozwa bainstrument nazwi na bandimi nyonso bamemi bango naotikela lupango wana matota beta garçon beta garçon beta garçon nabi naokinozwa bainstrument wana na bandimi nyonso bimaka sikokindozo basi kende tala namoni ozosaka vantire namoni ozosaka vantire opesa mbongo olokokanyanga kaposa kilo onganizelaka pepele Je dis, le mari ne doit pas réprimander sa femme en public. Je vous aime, je vous embrasse, je vous kiss. Allez, bye bye. Ah. Merci, événement news pour l'antenne. Moi, c'est Jessica Love. Oh, le mari doit connaître les besoins de sa femme. Quand c'est gratuit, à prendre ou à laisser. Mais moi, je vous demande de prendre. Oh, je vous aime, je vous embrasse, je vous kiss. Oh. Merci Evenement News pour l'antenne. C'est bien moi, Coco, époux, Mani. Si le mari porte sa main sur sa femme et qu'arrive un invité, la femme doit faire semblant comme si rien n'était. Que c'est gratuit à prendre ou à laisser. Evenement News, à vous, l'antenne. Merci Evenement News pour l'antenne. C'est bien moi, Coco, époux, Mani. Le mari reste toujours le chef et dirige les opérations, même au lit. Conseil gratuit à prendre ou à laisser. Evenement News, à vous, l'antenne.